L'église du réveil, Ndenge Boye, votre information, Boye Bayango Libela, Ezali Aspel. Eza vision mututeke na bandi vision nanga batu baye na boti bana nanga molimo. Eza kabongo te. Ezali Aspel. Lisanga ya basali ya nzambe nyonso basangani bayokani tusangisi ba église na biso toponi na vote mutu moko atambuza biso. Si de l'autre côté, côté kuna, ba Monique basali mbeba, ba eba mona ebo solo ebo bongisa. Ogoyamba bango. Basei na nzambe bolanda ngai très bien. Toza batu ya mayele. Statut oba kofunda ngai na changer. Natikali kosimba yango na maboko na ngai te na tamboli na yango jamais. Balobi ba yiko mona ngate ngai nde. Na benga kibango nyonso moni wa ngai nde. Na futi salle moko na ville to fandi ngai. Bango pe bazala ki présent. To sololi. Donc ba évoquer yango na Bible yebi que ce n'est pas moi. Na koko lo ba devant batu nyonso te awa. Problème ezalaki mususu ezalaki wana te. Na koko bimisango na biso batu te. Esi bongo na biso ezali kabwa oyo. C'est la assemblée générale on a lancé statutaire comme ça tu as sur la makambo statut et ça n'a jamais on habité mikolo kaka na koloba no makambo elo ba magi wana te za makambo na biso akati soit ba masanga ya ba église bozwaka misolo pendant période ya ba élection. On finance les églises selon ba information tozozo to même lieu état que tata na biso éclairé. Très bien. Yangonde créé frustration pendant période oyo. Éclairer biso misolo ezalaka combien oyo bino bozwa kate très bonne question oui c'est très bien biso a olobi ba assemblée générale les salles makasi dans trentaine de millions. Delix, ça me fait très plaisir. Vacuum TV officiel avec Delux Arlo Wangi. Au sali présentation nayo, au sali p organe de presse nayo. Bonjour, son éminence. C'est Delux Arlo de la CNTV, canal numérique télévision. Malgré on vous a traité de tous les mots, on vous a toujours. Moi, oui. Malgré ma traité, vous êtes toujours humble et puissant. C'est un bilan, s'il vous plaît, pardon. Non, il est le banayo kolanda batute. Ok. Dans le Bible. Malgré ndenge batukio na ba communion soana. On a toujours calme et puissant, on a silaté, on a vidété. Secret des animaux un. Pour terminer, si de l'autre côté, côté kuna, ba Monique basali mbeba, ba eba mona ebo solo ebo bongisa. Ogoyamba bango. Fin de citation. D'abord Yaliboso. Nakanisi que nako répondre ango na eloko moko. Eloko ya mabe nakoki kosala na vie na ngai eza ya kozanga kondima ou bien ko perdre foi. Alors lokola na bungisi kondima na ngai te bakasi na ngai fandi secret na ngai eza kondima. Po oyo nzambe alobi yango nde ezali. Oyo bato balobi eza na place te. Ya mibale soki bandeko na ngambo bamoni ke baza na mbeba balobi ke bazonga basenga bolimbisi na koloba eloko moko. Namoni ndenge na ko réfléchir ata une seconde te pona ko boyela bango ango. Parce que ngai moko tout le jour
nazalaka kaka en parfaite communion na Nzambe te. Lokola nano boya kolimbisa nga ata mbala moko te, pourquoi nga na koboya kolimbisa bandeko mosusu? Kanisi que eza clair, eza makambo ya Nzambe, moto ako commettre ba erreur. D'ailleurs, ceux qui nazo sala ba communication eza pour bato nyonso ba comprendre. Mutu so ko loba bi non. Namoni ke awa nazaki na libunga na comprendre ce qu'on a zongi. Porte ça ya kofungwa. Mosala eza monene. Il faut tout ça yango ensemble. Biso moko to kokate. Nombre eza illimité. Tout ça na besoin de moto nyonso. Na ngambo wana ba calibre bazali, bato ya mayele bazali, bato ya makuki bazali. Akanisi to koboya bango pona nini. Merci beaucoup. Évêque na pesio na inombote et bongo na ba union surtout baza na sima na open zinga na loboka mobile pe ya mwasi. Motuna na nga eza mibale ya liboso. Je suis Tiffany Mokwa, journaliste chez les Nazaréens, aussi visionnaire de la chaîne en question. Et deuxièmement, je suis pasteur, visionnaire d'une église. Motuna nanga izaboy. Ya solo bako funda yo. Tope bako loba elobi ndeko nangwa ucho zalao. Biso to utaki pe koyoka. To yepe lisusu atango efeko bengi biso. Balobi na biso boy. Ete li funda o eleki makasi ezali o changer mikanda oyo bango ba pesa kiyo. Otie bakombo mosusu na yango babengaki yo na kukupo bosolola okendaki bapesaki yo batango mozongi osali makambo na lolenge na yo motuna na ngezabo etulukwa basali na Nzambe oyo évêque yo vandisi awa est-ce que olakisi bango parce que mama na likambo eza mikanda nyonso no totika pembeni est-ce que ozwi makasi ya kotalisa na bato nga na banzaki ete okolakisa mikanda yango nde kosokola yo ete bakofunda ngai na changer mikanda to pe bakombo botala mokando bango bapesaki nga yango na changer kombo ya moto te pe na longo leloko moko te est-ce que okoki kosala yango soko okoki kosala yango te eza kaka bosenga po yango nde mama na likambo oyo ekolinga kokweyisa yo ya mibale. Outi ko évoquer président de la République na likambo no tika biso peto diembela na simana to évoquer. Bible lobi na biso tozali na Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Est-ce que Jacob pour aboti bana 12 yenda combien balayama? Simana lelo tomoni batata o bavandeli biso basel na Nzambe beaucoup du respect. Bazalaki te mokolo batiaki o mafuta. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous étiez là, mais ce n'est pas vous. Vous tellement qui peut botter ma fouta. Et ça là qui n'a pas tata. Oh, bah loba silisa maman. Silisa maman. Silisa na botika ya silisa. Bobenga kibiso papa s'il vous plaît. Silisa maman. Mon tout nezali. Est-ce que Jacob a commis à balayama pour ya boti bana 12? Lelo koloba na bato pe caméra e kolanda yo. Est-ce que ba tata wana? Oko considérer bango loka ba collègue na yo? Topé batata na pamba tenga na mona ki président Félix ata kwaza président de la République na ba institution nyonso mboka eza na maboko na ye mokolo mususu mama na ye mama Marthe abenga ki epe apambola ki ozali suna posa lipamboli te ya batata wana motuna na ngai ngwana na tonje. Merci beaucoup. Bozela na répondre maman zela nan parce que oza pasteur na lingina sungayo na enseigner yo zela nan. Nalingi na éviter ceux qui peut-être otuni pona bato mususu ceux qui otuni pona yomoko nalingi na baxela yo lokomo. Dans la foi, chacun n'a qu'un seul père spirituel. Il n'y en a pas deux. Peut-être na éviter ceux qui ont théologie ou na ba formation théologique nyonso ya monde. Moto nyonso azalaka kaka na père spirituel moko. Mais ça na ba formation théologique balobaka père spirituel te balobaka père de la foi. Azalaka kaka moko. Bakomaka mibale te. Puis ba se réclamaka yango te.
ezalaka esalamaka spontanément, celui qui t'introduit dans le ministère. C'est celui-là, ton père spirituel. Mais chemin faisant na yo, pourquoi kozala na ba maître ebele, baza ba enseignant. Na boyi kokenda mosika. Tuna question na ba nyonso oyo motazo réclamer aza père spirituel. Tuna ye père spirituel na ye moko nani. Na koya zela. Ala kisayo ata photo moko. To image moko père spirituel na zeko chaye maboko. Peut-être au mona yango te. Mengai. Na ko pesa yo photo. Na image ya père spirituel na ngazane munene te. Azana yi grand te. Mais artikali tata oyo yangai. Il m'est arrivé deux fois na sali relation na otanga bango na bakombo pasteur Kabangu Célestin Kabangu Malela qui est un ami pour moi. Un ami pour moi. Moi nanaï spirituel qui est un pasteur église naïsali Jésus mon avocat, je crois na Ekoyelanga. Jean-Pierre Kumba a commis camarade ya père spirituel d'Angaï. Bakutani bazaba camarade. Sikoyo, Pierre Kumba, camarade ya père spirituel d'Angaï. Ngai, camarade ya père spirituel ya Pierre Kumba. Sikoyo, si l'ami de ton père spirituel est ton père, c'est que Pierre Kumba sa père n'Angaï. Sauf qui l'ami de ton père spirituel est ton père, c'est que ngai pe na komi papa ya Pierre Kumba ou camarade nangai Kabangu Malela komi père spirituel ya père nangai. Bon, bref, allez-y comprendre. C'est-à-dire, pour éviter ces déviations, il faut qu'on reste dans la doctrine. Le reste des personnes sont de maîtres et d'autres non. Les relations d'amitié ou quoi, ils ont makamosus. Surtout tikali na respect, il y a paternité spirituelle, ministère ya motegozo même contrôle nango et onction ma foute ko tambo le bozala oyo wana. Ça c'est la première des choses. Malheureusement, ils ont battu à représenter ma père spirituel sur les 5. Moi surtout na père spirituel les a réellement nani. Père spirituel azala kakamoko. Avançons. L'église du réveil, Ndenge Zali Boye, pour votre information, Boye Bayango Libela, Ezali Asbel. Eza vision mututeke na bandi vision nanga batu baye na boti bana nanga molimo. Eza kabongo te. Ezali Asbel. Lisanga ya basali ya nzambe nyonso basangani, bayokani tusangisi ba église na biso, toponi na vote mutu moko atambuza biso. Soki to voter yo okomi numéro 1 yonde to otré loko la papa na biso par adoption. Yonde. Alors batu bako tia yo maboko baza forcément kozala père spirituel na yote. Ezali ezandenge wana. Batu bako tia yo maboko baza ba père spirituel na yote. Ezali liturgie esa la marandenge wana. Supérieur, non. Attends. Tu n'as parlé de père spirituel. Je vais te parler de la supériorité. Encore en plus de la supériorité. Actuellement, aux pasteurs, il faut y makambo libela. La supériorité s'établit par rapport aux responsabilités sacerdotales. Quand j'arrive à la tête du sacerdoce, je suis spirituellement supérieur à tout le monde. Celui-ci, c'est parmi mes aînés. Chef Ponani. C'est-à-dire, vous devez apprendre, surtout vous devez apprendre ça. Parce que Nabamboka Libanda et Salaka Boete, il faut qu'il y ait de l'ordre. Et l'ordre, c'est ça. Maintenant, dans l'investiture, c'est parce que tu ne connais pas. Le jour de l'investiture, il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle le sacre, il y a ce qu'on appelle l'investiture. L'investiture n'a rien à voir avec la spiritualité. Lingala, s'il vous plaît, éminence. Investiture est une spiritualité. Spirituel est un sacre.
Sacre ezali condition lokola to opta pour un régime épiscopal. Il faut avant okoma na likolo ya ba évêque nyonso pas reconnaître yo na ba évêque mususu yo ozali évêque général. Ndebo eba kuzwa na kati ya ba évêque bazawana. Oyo bakoyi kusala sacre na yo basali. Ekoyi kozala ye, ekoyi kozala monseigneur, ekoyi kozala ye, ekoyi kozala nepona mindenge wana. Mais dès lors que le sacre est sili, c'est-à-dire bapesi yo place na yo ya tata, bango nyonso bazongi sima, yo ndo komi tata ya batu nyonso. Soko lingo comprendre yango, kende na constitution en mboka. Qui investit le président de la République? Président de la Cour constitutionnelle. Mais dès lors que le président est investi, a commis au-dessus, il y a président, il y a Cour constitutionnelle. Alors, quand vous ne comprenez pas ces choses, 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 c'est là où ça pose un problème. Comprenez qu'il ne s'agit pas de pères spirituels, il s'agit de l'association, le programme confessionnel, où on réunit les forces, on établit quelqu'un, et il devient notre chef à nous tous. Et c'est ce que je suis en train de dire. Et ça tout, et ça différent na ndenge ozana bana na oya molimo okomisi tel yoza papa na, ça n'a rien à voir avec les confessions religieuses. Donc je crois que c'est clair. Là, il faut comprendre ça, il faut être souple de comprendre. Bo s'informaka. Surtout le quoi bossa la musala qui journalisme boye baka makambu ya tata ya molimo ya ikucha boye ezate. Il faut être clair là-dessus. Et moi, je suis dans ce pays, personne ne peut me le douter. Depuis na bana ministère nanga na bengaka 2 personnes pères spirituels te. Ba yebi ango bango nyonso, moto nyonso yebi ango. Je respecte tout le monde. Oyaza ene nanga na tchaka ye place na ye ya ene. Oyaza maître nanga na répéter ango na tchaka ye na place ya ba maître nanga. Comme je peux te citer, ba apôtre Léopold, Coutinho Fernando, Sonica Fouta, ça fait partie de mes maîtres parce que je suis conscient qu'ils m'ont enseigné dans ma circonstance, à ma conférence. J'ai appris d'eux. Ce sont mes maîtres. Et je leur dois du respect à cause de ça. Même ces gens qui sont là, il y a parmi eux mes maîtres. Mais dès lors que j'ai la responsabilité ecclésiastique, eux aussi en tant que mes maîtres, pour ça respectueux, tu es notre chef. Et ça ne coûte rien à Motoyo Azana bon sens, na humilité. À ceux qui m'ont yango na ko imposer yangote, mais bino bokota na jewa anate. Vous avez parlé d'un autre point, c'était encore statut. Maman, na habité na lobango na pas na lobango na français, na expliquer boy. Basei na nzambe bolanda ngai très bien. Toza batu ya mayele. Statut oba kofunda ngai na changer. Natikali kosimba yango na maboko na ngai te na tamboli na yango jamais. Statut ezalaka changer na assemblée générale pour na statut nyos. C'est-à-dire ezalaki changer na 2021, excusez-moi, na assemblée générale ou batbakutaka partout na ba province, ils ont constitué na ba membres effectifs autour il y a 184. Bangonde na kati na bango balobi tolongole loko to tia oyo. Tolongola oyo to tia oyo. Tolongola oyo to tia oyo. Tangu ba yokani ndenge wana batomboli loboko. Balobi banani bandimi, bato ebele balobi biso tondimi. Bato moke baboy, même vice-président nanga lobi ngai na boy. Mais batali ki vice-président na été pour azapeka ka membre effectif lokola bato nyonso. Abi bon majorité angwana bandimi basilisi
bazwi yango bakei nango na ministère ya justice bakotisi yango batie yango vice président nanga mosusu yeyo azalaki présent ministère ya justice basalo babengaka banotarie yango balégalize yango efandi wana ndenge nini basalaka soki osepeli na yango te basangisaka nombre ya bato boyokani bokomi mukanda kolobake toboyi ndenge statut wana ezalaki changer ok bobenga lisusu assemblée générale mosusu bato baye soki baye lisusu soki kaka majorité et maintenir eloko wana siki bochanger yango te ezalaka ndenge wana eza lokola na parlement majorité soki elobi oui bokochanger te même ngai naza na droit ya kochanger eloko oyo assemblée décide te ce sont de lois et de règles ya statut na biso pe ba règle ya mboka. C'est-à-dire na ouverture nango batu nyonso zomona wana bazalaki na ouverture ya assemblée wana sikoyo ngai na ndenge batu nyonso bazalaki sikoyo na changer yango mokolo nini et je demande à tout le monde bureau ya secrétaire général eza awa na lopango pasteur nyonso aza na besoin que de kozwa ta page ya suka ya statut kanga yango photo omona date nini ezalaki modifié. Et moi, je l'ai changé. Wapi. Na pongoli yango, ba papier yango na butu na pombwaki na nga nazoe banangai te do. Au fait, nazoe banini à expliquer yango te. Je vous dis que ça c'est faux et archi faux. Je vous dis servant du Seigneur, je vous dis ça n'existe pas. Le nom kenda kozwa statut na certain parce que les statuts on donne pas quand même à tout le monde. Kende kozwa ngo na source. Yango wana omoni na ministère de la justice ba établir yango te balbi non c'est faux parce que statut ezala qui changer en bonne et due forme. Bonne et due forme. Tozalaki wa ministère de la justice ezalaki wana mokolo décision ezozwama. A constater que ça des majorité yende a certifié yango. Tikoyo. Qu'est-ce que moi j'ai à voir dans tout cela? Donc wana c'est un faux problème, un faux débat. Na lobi yango na mungogo makasi une bonne fois pour tout pobo na yebite soki na kolobango ni bolo belanga na yebi yango te na yebite et je na réunion bon voilà malformation balobi ba yiko mona ngate ngainde na benga kibango nyonso moni wa ngainde na futi salle moko da ville to fandi ngai bango pe bazalaki présent sololi. Tant que évoqué encore na Bible, yebi que ce n'est pas moi. Na koko lo ba devant batunion sauté awa. Problème ezalaki mususu ezalaki wanate. Na koko bimisango na biso batote. Et si bongo na biso ezali kabwa oyo. Bo c'est la assemblée générale on a lancé statutaire comme ça to ya ko sola makambo statut et ça na jamais bango bitete mikolo kaka. Na koloba no makambo elo ba magi wanate za makambo na biso akati. Dena koloba na batu mususu boza ba victime makambo boyebi te ngai na koko filipandé un pasteur te mais le vrai problème est ailleurs, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on vous a présenté. Zambia Pangola Bino. Troisième question Nalingala. Merci beaucoup révérend évêque topesio d'abord mbote pe mokakoswa pona musala boko sala pona itonga. Merci beaucoup. Comme on a eu l'Arsène, nazali journaliste à Tokomia puis télévision, et membre ya One Gospel Press. Donc lisanga ba journaliste à Gospel. Motuna liboso ya liboye. Comme to lobela likamba libe ko likondi. Statut na bino. Sunga biso. C'est pour te rapport au bandelango mikolo nyonso. Procédure ya ko nommé soit ko tia évêque général. Vote. Ok. Pour na longola évêque général, basala kandengeni. Assemblée générale, il faut évêque général à démissionner ou bien est commis assemblée élective ne batie moto mosusu. Merci beaucoup. Au regard il y a makambo ekoleka na église lelo. À la lumière de la parole de Dieu. Les âmes que vous avez appelées obo biangi biso tozalaka ya rotelengana misusu tolongwe catholique tolongwe kimbangu
tolobi ke kuna batei biso molili lumière yango oyo Yesu boche biso wapi tango bino batata boko swana toali na soni yebisa biso à la lumière de la parole de Dieu. Tomoni évêque Ankienza tiré sur Dodo Kamba. Qu'est-ce que vous nous dites biso ba Non, bébé fallait spirituel. dire, non, répète. Albert Kanken a tiré sur. Dodo Kamba. Et Dodo Kamba tiré sur. Dodo Kamba Yambi Yango a signé à répliquer pour expliquer la zone d'ombre. Non, là tu n'es pas correct. Tu n'es pas correct. Dis ce qu'il y a. Nanga Mounaye, Dodo Kamba lobby, je suis une machine de guerre. Nabunda na C'est bando faux. kia quartier. C'est faux, frère. Il faut être honnête. Au lobby, on est chrétien, non? Nazali Machine chrétien. de guerre, c'était l'une des prédications. Tout à fait. Mais, attends. Là, c'était une prédication. Il ne faut pas prendre une prédication. Ouais. On a côté abattu par rapport à la foi. Yo lobby que Albert Kanken a tiré sur Dodo Kamba. Oui. Et Dodo Kamba a fait quoi? À son tour, selon ma information, Tozuin dans réseau, il a tiré. Vous êtes, faut être honnête. Et moi, ce que Moussala qui est journaliste, boy, tu n'as pas d'avenir. Je dois te dire la vérité. Un journaliste dit la vérité. Il ne faut pas être sentimental. Il faut être honnête. La réponse à ça, ce n'est pas aujourd'hui. Parce qu'on a tiré la semaine passée, non? Non, mais c'est ça, non? Révérend. Non. Attends. La réponse, c'est aujourd'hui, non? Tout à fait. Mais la réponse, quelle est ma réponse? Révérend. Il y a eu Batak et Salemi. Bon comprendre, Bisso. Nangai? Évêque. Non. Je vais quand même t'aider. Oui. Il faut être honnête. Ok? Très bien. Dans la maison, il peut y avoir des frustrés, des gens qui sont blessés. Batoyo baza choqué. À cause de la choc naie et poussé dinga comprendre makambu alobi nakanda. Normalement, le conflit s'établit ceux qui n'angambo yokuna pe va répondre nakanda. Ceux qui n'angambo yokuna va apaiser yango. Bible alobi nini? Une réponse douce calme la fureur. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et il n'y a pas eu de gens qui se tirent dessus comme des politiques. Non. Mais moi, le travail que j'ai fait, c'est de clarifier. Parce qu'une personne peut être là, alors que nous avons habité au Copernic qui m'a c'est comme ça qu'on règle les choses. Alors, tant que là, ce n'est pas une bonne résolution. Partout où il y a des problèmes, ils ont gâté. Soki papa na maman o baboti yo baswani c'est que batie yo wapi olongwe mwana Na okende pas papa to ya maman. Le problème hein soki baswani yo komi papa ya papa to komi okomi mwasi ya papa to komi mobali ya maman okoma jamais mobali ya maman na yo okoma jamais mwasi ya papa na yo otikali mwana. Et entre les gens, il ne manque jamais des problèmes. Alors, ne mettez pas ça et comme le col a un problème. Non. Et il faut dire ici que les fidèles comprennent. Ceux qui vont comprendre en gros. Esa biblique, les divergences. Apôtre Paul, pour ton information, na apôtre Pierre, c'est brouillard qui va comme un kanate. Et soit qui moi tant si ma baïko sa nini, bayokane. Mais alors, et l'ongwa qui kondima ya batute, et ça kolongwa kondima so qui bo interpréter yango mabe. Bino ba journaliste so be komi ko bimisango ke batu baswani babundi, moto aswani abundi awa ezate. Alors faut clarifier ça. Merci beaucoup évêque pour l'éclaircissement wana. Merci beaucoup. Pambate biso bapandisango, to ali wana pona kozwa ce qui s'est dit na foule pona romemelo yango o éclairer ba zone d'ombre bo. D'accord. Je mérite des applaudissements par rapport à ça. Yami Balé. Toyo Kike. Asilisa. Nazo Silisa. Toyo Kike. Il semblerait que. Merci. Église de réveil. Soit masanga ya ba église bozwaka misolo pendant période ya ba élection. On finance les églises selon ba information tozozwa. To memelo état que tata na biso éclairé. Très bien. Yangonde est créé frustration pendant période oyo. Éclairer biso misolo ezalaka combien
oyo bino bozwaka te. Très bonne question. Oui, c'est très bien. Biso a olobi ba assemblée générale et ça les makasi dans trentaine de millions de mille de dollars américains. Misolo combien oyo bino batata na biso botangisa biso ba kelasi et tant que ba père spirituel le loto koma bato. Merci. Misolo combien bowe le laka o ba pesa rabino pour organiser ba élection. Merci. Merci beaucoup. Très bonne question. Nakoyi ko répondre sikawa. Mais il n'a répondre boye. Papa, heureusement, tout malheureusement pour Nangaï, habité. Première fois Nangaï n'a dirigé Angoy. Et na programme ya élection oyo, na koloba yango micro yangoyo, na présidence, na primature, na ba ministère nyonso. Ce qui est dans le ministère, na présidence, na primature, na assemblée nationale, to wapi. Ce qui est possible, pesti nangai na batonabiso église du réveil, ata $10 pour bimisa yango, pour contredire ngai. Maintenant, nous n'avons yango te. Et puis, na kozwa yango te. Pour nini, église, etikali église. Tokosalela moto campagne te. Na kosenga na moto apo na oyo ye alingi na ndenge nzambe ako convaincre ye. Nga naza na conviction na ngai, naza na batu oyo ngai na ko porter eza affaire ya mbongo te. Soki na porter choix na ngai sur le chef de l'État to nini na porter choix na ngai sur député Oyo, n'a porté choix Nangai. Sur candidat Oyo, eza par la liberté de ma foi. Et puis, n'a quoi assumer yango que n'a ponié pour na X et Y. Ce qui m'a dit à pasteur quand il a besoin de téléma. Alors que na sengi na bato na biso. Bo voter motu tel a copié ba raison nyon soza nango na motu na ye sauf likabo ya mbongo. Parce que ce sont des valeurs au biso to bemi siko na église du réveil. Mais na kosenga bino bo tuna nanu question bo batambusaka kala bo bangonde ba viva ba processus ebele peut-être erwana mbongo ezalaka kobima peut-être ba biso ke zaki combien pour biso pe erreur comme so to ko revendiquer ce que ça droit mais pour l'instant dans une information wana te. Merci beaucoup. Quatrième intervention na Lingala. Bonjour. Elle n'a au TV. Mutuna nanga ezali boye. Tolingi toyeba kaka vérité à 5 millions oyo balobi ba opesaki pona ko corrompre papa na biso ka kenza pona ba destituer te. Et puis deuxième question nanga ezali tolingi toyeba solution nini bozi pona ntoma na yo oyo ba betaki. Idée ezali parce que bato balobi il faut porter plainte wana bato balobi est-ce que bino moko bozoloba nini et puis ya suka ezali selon l'analyse oyo biso na elle na au TV to sali tu ko remarquer eloko moko bato misusu bazo vivre na kati ya RSC to supposer tema to lito tu na question boye soki lelo RSC e kufi to lo bango bongo Oscar avec général Dodo Yépé a kosila ndenge batu bazolo bake batu musu bakosila soki RSC et sili parce que bango bazo vivre sur yango. Question moko très bien. Merci. D'abord il y a liboso ezalaki 5 millions en tout cas bandeko bana na Nzambe en tout cas ngai pe na yoka ka makambo 5 millions wana na réseau. Mais ce n'est pas vrai. Tout ce que je peux dire, mais tout dramatisé en côté. Et que vous allez maloba mongo ebimaki par ndenge zala kabongo ebimika kabongo mais tous wango sérieux il n'y a jamais eu de 5 millions. Et puis pendant 5 millions en bongo ebelo même on a nini ils ndenge nini ils d'abord ça n'existe pas. Il faut mettre ça de côté. Et puis des deux, il y a likambo ya bantomo babetaki
Et bien, il y a un arrangement, il y a un macamoné, les gens n'ont pas dit du peuple, il y a un tomba qui est en embuscade, il y a un boya qui X et Y, mais tous les moustiques ont porté plainte dans le wana, mais ils s'occuper dans le cannabis pour être en bonne santé. Surtout si tu garantir nango. Azanabiso, tu comme si nzambe pour les cambo ya mabe et comme il y était. Yamisa, je crois, ils allaient. Pour ceux qui lelo ololo ba RC kufi neti ceux qui lelo na longwe na RC, est-ce que na ko continuer ko vivre na rozala toujours na lingi na expliquer bato boye peut-être bato mesusu ba yebinga sika na bandi musala nzambe kala et puis pour moi ba église na biso ezaka moi bien hein? Tous en moi à l'église bien et puis tu vas barater tous en l'église kaka wate lemba na limité tous en quelques églises dans la ville à Kinshasa tous en l'église musu na ba province tous en l'église musu à l'étranger et beleo ya bana nanga molimo na sambeli na tindi bakei ko bâtir c'est-à-dire naza parmi batu balobaka survie na bango mon côté mais je vis quand même bien, normal, nangolo ensemble. Et na zo vivre ndenge wana, na pesi bino ba exemple là. Bambongo yo yangai na déficit na RC pour basala ba assemblée. Ça veut dire que na koyi ko sala lango pour na vivre. Et puis ngiko loba que na zo vivre pour na RCT, ministère na ngaza attaché dépendant na RCT. Et puis ils aranelo ko mo pat paye bakate. Ngai nazwa relation na mokonzi ya mboka le président de la République na voie ya politique te to na niveau ya RCT naza mutu ya mabondeli en tant que prophète na 2018 tokota jeune ya 101 jours ngai na ko jeûner dernier jour ya jeûne na ngai na te ki ngo na ba pasteur na Kindu na lobi nzambe a visiter ngai en plein champ. Nzambe ibsenga lobi soko lukelongi nanga mokolo suka je vais honorer ta foi. Na yebaki te ampianga nini. Nazalaki na jeûne prière, ezalaki très difficile pour ngai. D'ailleurs na final les kana opération moko na ko jeûner te mais j'ai jeûné. Dernier jour il y a jeûne à prière nanga en plein travail à sacrifice na présence ya Nzambe. Nde mokolo Félix aya na prière mbala liboso na monaye. Azaki na no présidenté. Prière ici, tu continues na bureau nanga senginga et to solola. A continue na bureau nanga nzambe singa abi moto ko mo konzamboka yeyo. Na zui Bible nanga na tchena mesa. Même si na lobi juire ngai. Et soki nzambe a commission mokonzi ya mboka, okotika la jamais ko tourner do na nzambe. Ayi singa lobi na garantir yo. Na kotik yango soko moninga na soutenaka ye parce qu'il m'a donné sa parole. Alobi na kutambu samboka oyo na kombo ya nzambe. Na kotourner ye mokongo te. Ils ont la motonso ko lo baza pasteur mais azoto sa maloba na ete mais motu wana atosa ba maloba na ye. Moi il me l'a dit. Et c'est comme ça que je suis resté attaché à lui. Relation na monsieur bandi avant à la président. A commis président nga na zui avion na États-Unis na ebité na longwe mardi ba publier mercredi na commis mercredi na lali mokolo moko na bino na zonga. Na lala ka mokolo moko na États-Unis jeudi na zui avion na zongi bala liboso na sala un jour na États-Unis alors que voyage à 2 jours. Nakei komona ye place azalaki na Béatrice na félicité. To bandi relation na biso sikoyo eza susu ya ndenge zalaki ya pasteur na fidèle ka boité comme sikoyo mosala nzambe na chef de l'État. 6 jours avant que va publier tout ça qui na une veille de prière dans l'église dans Salon. Afin de lokola mon diminios a telemi pena enveloppe ya dim. Apesi wana za mon dimi normal. Na yambie pe na bureau nanga na 3h 4h du matin kei. Mais 6 jours après à comme chef de l'État, eza les sous possible était. Donc c'est moi maintenant qui me déplace pour une raison même à sécurité naie pour qu'il me déplace à Zali. Et j'ai eu cette relation dans l'œuvre de Dieu. Na musala ya nzambe. Et na lobaka toujours motonyo so kolinga be bisa relation ana akokoka yango te parce que na zu yango na présence ya nzambe na sacrifice ya prière. Je n'ai pas forcé, je ne suis pas allé le chercher ailleurs. Vous comprenez?
Et ça la mindenge wana. Et tobandi ko marché ndenge wana. Tango na ye ko postuler na comme président à RSC. Nazaki déjà na relation na mokonzi mboka. Ce qui fait que tant qu'on a commis président à RSC, c'est tout à fait normal, position nanga est amplifiée et puis ça a possibilité à entrer les sous-collègues parce que naza siko na tête ya institution. Ce qui est là na longwe na tête ya RSC. Mais toutes mes relations que j'ai, je les garde toujours. C'est-à-dire na kosenga les sous-audience na Rwanda te lokola mokonzi ya RSC, mais na kosenga audience comme l'un des pasteurs qu'il connaît, qu'il peut écouter, on a coupé CP conseil nanga en tant qu'homme d'église. On est ça déjà parenthèse moko. Le reste de la chose, ceux qui n'ont pas président RSC n'a que l'église nanga sacerdoce sur elle barobi sanga binono. Yo pour longwe pasteur na biso parce que au longwe na tête il y a RSC. Non. Donc nakotika la pasteur. D'ailleurs, et ça musala nanga la lingaka. Nakotika la pasteur pour na bando nzambe apesinga. Nako continuer mission nanga ide na sala kango na mokili. Donc je ne vis pas par l'RSC. Et nalobaki pe naso répéter yango. Je peux servir Dieu en dehors ya koza na tête ya RSC. Et moi pour na ko renchérir eloko yo kulutu nangai maître nangai Jean Bosco Ndomba alobaka nakoki ko vivre dans ministère nanga sans RC. Merci. Je pense que comme une question ton intervention sous Kaya Lingala bongo na sima tokotika nzele pa ya éminence akendati kabiso. Question ya suka na Lingala pa tozalaki na 5 ya français pe 5 ya Lingala. Bonjour évêque général. Bonjour papa. Donc Clark Kololo, FM Télévision, Fondation Maloa TV. Question nanga liboso ezalaki par rapport à côté finance, ndenge bolobaki liboso ke tango bo RC tango kotaki RC zaki un peu na désordre ti après bozaki na ba possibilité ba en traité oyo kokaki kopesa bino possibilité bo évoluer na ba biloko mosusu mais quand même bozaki na ba besoin oyo ebande ko sala ke bozana posa ya mbongo même posa ya mbongo wana Yomoko bande ko bimisa na libengano à 3 reprises au déficit RC. Et loka liboso la ngai ko iba tango yebaki ke bozana ba difficulté ya mbongo oyo ko debino bo évoluer mais kasi yo zo bimisa na poche no zo defisa RC bo bande ko s'attendre à ko récupérer en ndenge ne po kabela ki bango te mo déficit bango bande ko s'attendre na ko récupérer en ndenge nini est-ce que ça qui na ba intérêt mo na cesse oyo yebaki ke atana déficit tozana problème ya mbongo mais côté moro boye na ko récupérer nanga yango donc je ne sais pas une question à liboso car rapport na finance wana zela pour avant que rabosana d'abord esa organisation association hein tozo vivre na deux choses principales esa ba imprimer des valeurs et deuxième des choses esa ba cotisation OK ba imprimer des valeurs esa ba licence ndenge tozo loba wana na yebi na moto na ngai que soki communication l'équipe bien et que bato ba sobi ba licence il y a une possibilité mbongo ekota je me ferai payer. Ça oui, et tous le savent. Deuxième des choses, tant au comme on a la cotisation, même ceux qui n'ont pas la licence, ma moyen zamingité, mais na la cotisation, au comme on a point oh je me ferai payer. Ça c'est normal. Mais dans notre commune phase où on a malheureusement tous du retard. Vous comprenez? Donc ça ce n'est pas caché. Nous sommes une organisation, nous n'avons pas d'argent, mais nous pouvons générer des recettes. Ceux qui ont appliqué intelligence et batunos baza conscient d'état na bango. Donc tout ça, on a phase à conscientiser somba licence pour la bien-être. Jusque-là, nous avons récupéré un bon Non, du tout. Ok. Question, monsieur. On a récupéré un dambo, mais pas totalement. Ok. Question, monsieur Césali, par rapport à la qualité, qui qualité à Moutou Oyo, à Koki Kokoma, un jour, na poste aux Ali, il faut à la premièrement, église, d'abord, à la premièrement, membre effectif. Membre effectif. Mais, au Lobaki, awa, problème, il y a un déconabiso, il y a CFMC. Bango tango kende komona ye o kende komona par rapport yete na kende komona responsable numéro 1 po bazonga na RSC po depuis ba parents balongwa ki ba se retira ki na RSC et sikoyo après ye lisusu bato bazate na RSC baza membre effectif te ba na qualité te akokoma un jour na poste aux ali mais ba ko investir ye
tant que na poste aux allez pouvoir remplacer. Est-ce que ba démarche ni au sali pour na ko kende comme na yendengo mona ki bango liboso pour na relaxa bango ke ndeko désordre to ko ti c'est ça ya pamba parce que bino bozali nanu na qualité te ya ko na poste oyo. Non non na mokuse ça ne se passe pas comme ça. D'abord wana na solo là qui na responsable numéro 1 azana mboka te tango ba makambo no sozele kazate. Je peux toujours le voir le moment venu. Mais et puis Tokomaki officiellement pour la sa irrégularité wana et puis pour la rectification lokomoko peut-être que le couple Olangi maman na papa Olangi n'ont jamais été des fondateurs de l'RC non pas au figurité mais yaki kokota à un certain moment pe se retira donc na bango bazalaki na l'émir mais à un certain moment, dans l'évolution de RC, à un certain moment, ils sont venus, tant béni inayaki, ba pousanaki, ba kotaki na kati pour le programme. Mais à un certain moment, ba se retiraka bango moko. Depuis retraite na bango, nanu bazonga officiellement. Ce qui signifie que na kenai komona responsable numéro 1, oya zana mboka sikawate, pour na koloba bazonga, lobaki nanga bakuya, apesaki ngai parole na ye. Donc, ils sont. On peut se donner un exemple. Ils ont la communauté musulmane. Donc, bref, pour nous dire que ils sont la marandenge wana. Donc, de ce côté-là, parler avec des gens qui peuvent comprendre le raison. Nous l'avons toujours. Tout ça, la rango toujours. Puis tout ça, la rango. Donc, awa, na ligne sabino que ata ceux qui na golobana soit démarche XY pour na solo la nande ko tel. Nous sommes obligés de savoir que journaliste qui na moto tel non. Awana ko informer bino makambo yo ezali. Pour que les journalistes ba pandisango ba yeba l'église du réveil etikali ko changer motambu silango te makambo nyonso ezali normal to ko kenanango moke tango ekukoma que esalema ndenge wana bokoyeba yango bilembo nango ministère ya justice eza ministère ya tutelle oyo ekambaka ba aspel nyonso bako prendre acte et koleka na voix officielle moto ako s'opposer nango akozala te même ngai nakoyi ko s'opposer nango te ceux qui na organisé l'élection ata ceux qui na postulé ceux qui na gagné te moto moso a gagné ngai na kondima yango librement koloba que j'ai perdu et ça normal moto moso soit gagné ça arrive et ça jeu démocratique nzambe apambola bino. Ok, merci. Voilà, Tosisi Ponalelo. Delix, ça me fait très plaisir. Vacuum TV officiel avec des luxe Arlo Wangi.